Ale kumanga motema moto yaya. Buguyo kaka. Kinshasa, Nabiso. Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakinois, bienvenue dans le magazine Nabino vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Montre et là tamaka pona kota la heure alors que Bakinois misusu ba montre ba lataka constant et salemi ke mingi et sala raté. Boyo ka bango moko ndenge balobi na micro ya KNB. Ni natango kala leo nini telefone ezaka te bato babandaka kolata bamontre banini mais mpona sikoyo namoni ke bamontre wana mingi elimwa mais sikoyo ekolimwa te mpo eza eloko ke esungaka moto akotala ba aire banini mais epai ya bato mosusu bakomisa yango neti don mwa eloko moko boye ya bafantaisie ya bafiere banini omoni moto alati na ye montre oyo ekufa deja otuni aire donc aire ya nango te bon na ekomelanga te kolata montre ekufa nga so montre deja ekufi ndeti na otoye kosoma montre nanga ezalaki ya obeba montre ba chinois mais elle a tango 2 jours et quoi ekufi na namoni ici kolata on a tia na ndako mais jour mususu e mola ka sengi montre ko na laki na besoin na tika na liboko et bien intenso lati no montre mususu balata mama pour la fantaisie et bien nezo kufa malati pour la fantaisie so tourner air albanete amzu te atika beauté ningisi liboko eza na deux sens eza bato mususu balata ngo pona kaka et décorer loboko amoni ke soka lati montre bamusu bamesana donc amoni ke soka lati montre te po na yo mo ndeti on dirait ebimisi bien te eza pe amususu omake alataka montre po na ko respecter peut-être papa ba rendez-vous azana ngo po na pe ko ba air o ya ba selon ba plan du temps ya makambazo sala c'est ça peut-être la sens wandinga ko expliquer Bolandi avi ya Bakinois ndenge balobeli à propos ya ba montre biso na KNB to koloba kaka ke ndeko soko moni ke montre ezo sala te vraiment s'arranger osombela ngo ba pile na yango balobi ezalaka nango moins cher ou soit kolata na yango te po ko yokisa osoni Kinshasa et l'équipe partout. Bakinois bapesi bavi na bango par rapport ya ba famille o bazalaka lisusu na culture ya kopesa na mbote na tongo te bolanda marque ya éducation la misusu éducation bapesa ki na ndako la misusu eza bien te mais libanda azowelela kopesa mutu mbote po bayo baleke ye aza na éducation ya malamu non alors eza bien te soko za na ndako na bino pesi bato ndako na bino mbote pe bato libanda mbote po Nzambe apambola yo eza manque de dialogue entre bana na ba parents na bango parce que moni bon bana ya Kinshasa bamusu bakoma na esprit moko na tongo bibi po ke ko luka ba makambo na ye au moins tant roya wana boye yo parents ozo éduquer ali ko to sentir te ozo comprendre ali ko sentir yo parents te azomona makambo oyo zo bana ezana na tina te mwana nda azwaka nzela a partir ya baparent parela kokosa mwana ye aolakisa ye talabu bo parent mosusu aza botima yebi nde baedikaka mwana te ozo comprendre mwana mpe fo abeba po abi nzetelere eza na moke babongisaka ngo lere wana poso koli mobongisa yango eza coiffure topé modèle na mutu ya mwana mwasi ekoki kosala combien de temps bolanda réponse na élément o que ça dépendre selon possibilité à mutu musu okia sala nsuki 5 jours selon possibilité na ye alongol na ye o pesa na possibilité te okia sala ngo sanza mubimba donc akolongola ngo selon possibilité na ye basuki ya basi ezala peu moins cher soto bito chaka lem sous 4 jours après ne tu angeza $20 na 2 semaines $20 na 2 semaines eza un peu bien mais soto bito ça na une semaine mon $40 et bébé ça peut moi ba makamusus mais na bao bana ba moyen na bango na mona pe ba msuba 4 jours moi ça changé soki ou meli pe mingi na mutu
ebotaka baloto esala bien te ya na linga so mwasi alongoli perike atia mosusu te akota na salon basukola mutu avant nango ta une semaine ekauki bongo atia liso mosusu bon soki na mutu neti ngai aza malamu teki mapa esala ata ba 6 mois ba 3 mois po ta ezala te obima 5 heures ozonga ba RC ekei donc mozo ata kobongisa suki eza te mais te nde totiaka bafile boye donc osenti molunge te lwa mwa mokusa mais molunge vraiment osenti on te po filer et protéger yango suki nasala nango dans 2 semaines à 10 jours bon normalement pena suki nde ezana jamais kosango ba 2 mois ba 3 mois wana vraiment ezala te na mois so aza pena propre jamais kosana suki 2 ou 3 mois po nde la suki nde ezana ofai nango 1 semaine 2 semaines après okofungola nango kowumisa yango mpe 1 ekata mpe suki etiaka mpe bamitu basolo do bamarke mo abongo esala kitoko te bolandi bakino ndenge baréagir na micro ya KNB biso na KNB tozobeta kaka sete pa bamama soki possibilité ezali boyebaka kosala soin ya mitu na bino après une semaine mpo botika indisposé baninga na baplace publique kin eleki partout. Caméra ya KNB kitaki na terrain pona koluka koyeba pona nini na bolingo le passé ya mwasi et dérangeaka mibali. Mobali azalaka na joie makasi mais mwasi azalaka mama akoki kosupporter motema monene ya kimama yango omonaka mwasi tokesani na mibali po mama azalaka mama. Ils dépendent de mobile na mobile. Mobile na mobile azala makanisi na ye. Peut-être monsieur par jalousie, à moins peut-être moi sana ko zonga la mobile wana. Mais en réalité ngai na mona ngoza na problème mote. Puisque ngana linginde na moment wana ndi aza ngai na lingai. Passer na vie, ce n'est que normal tout le monde aza na passer na vie. Ah surtout comme on a passé na ye, ninga azalaki fait to lingala na bisote. Il n'empêche pas moi c'est pas il faut ça na passer basé belé. Moi na lingoza. Mais comme yo lingié quand la passé, tu as le président qui vivre, c'est ça la ligne de conduite. Moi, si tu as un lobby, tu as le passé. Moi, je passé, pas moi si. Moi, ça trouve normal pour les passer, mais je vais supporter. Surtout, je vais m'abbé. Mais mon bal a été normal. Mais mon bal a été mon kaka, les aka m'abbé. Alors, si les camarades, surtout, je vais m'abbé. Alors, mon kaka, c'est que, au temps, mon kaka, na le passé. Ce qui est balingani. Ezara pena nécessaire te ko tu na passé à mwasi na passé à mobali po yo mwasi so bolinga na mobali na yo bolingo ye bali passé na ye bolingo ezala te mobali pe so alingi mwasi na ye alinga ye bali passé na ye bolingo ediminuaka bouti kolanda bakino ndenge ba lobby biso na KNB to koloba kaka les passés tikala kaka les passés ko influencer relation amoureuse moko te to kosenga bino pe mibali boye baka mwasi balinga ka ye na ba défaut pe na ba qualité na ye kin et l'équipe partout. Bakino ba fustiger attitude ya ba musicien chrétien oyo ba koma ko pona ba église ya ko kende ko se produire alors que évangile ezalaka nango na frontière te. Omoni nzambe avant ba musicien na ba koma o bazali ba uteno na se amsu ba bimela ba komi ma ko donc reculer makasi donc ils ont importance quand te que so ba bengi na place mo bien do bimi donc pona ngai atana makala leona lobiso na bimi ba bengi singana ke beta na kenanga obeta donc yana ngote ke na wela ka ke ndenge za bongo pona ka place tel ka ya bien te fona kansano esika o nzamba zwingai donc so na tano esika o nzamba zwingai abimisinga wapi donc leona lobi ezate ke so nzamba bimisinga na bana sko ko mona esika ne komi kele te wana na reprocher pena ba musicien na biso comportement neza mabe toza ko sala mutute toza ko sala nzambe Paul mettre na biso ka moko après suprême yenzambe le suprême yesu na landi na yemuda adikita ka donc le na ba chrétien yo do église ya mutute eza patient songolote eza église ya yesu na loba nzambe ba profit malhonnête ezalaka te période ya Jésus a banda côté à n'importe où. Kutu bisika selon l'histoire ya Jésus bisika botama eza bisika moko ridicule. Si oyo mitiege naza musala nzambe naza artiste chrétien. Bon, comment yo kopona bisika okobeta na bisika okobeta te.
c'est-à-dire ozoyembela nzambe te ozoluka mbongo. bolandi bakino ndenge baréagir na micro ya KNB biso na KNB tokosenga na bamusicien chrétienne ke mosala na bino eza lokola évangélisation ekipaka place te mpo yesu kristu akipaka na ye mpe place akoteya te. bakino balobeli comportement ya bakumbi moto ndenge bakoma kotambola sans casque alors que moto etekamaka na casque nango. Casque eza vraiment pour la protection na yo moko. Bon, le problème ezali que ça sur casque na ngamo na okola tango. Mais deuxième casque pour na client est vraiment difficile parce que ba microbe eza ebele ya peau que transmettre au corps à d'autres na mutu mususu ndango eza bien te pour la casque. Mais casque pour na casque eza bien pour na ngamo mi ba batela. Na musala na rapona lukela bana na ngai. Ezana ndako me ko bimana ngana bimbo na bosana yango ina ke zo ngo kasiko. Osola tikasika te za mabe. Oko kende boye par exemple bokwei na moto. Kasiko wana eko songa na moto po edera soko kwei moto edera njete. Po soko moto etuti na se ya makadama wana mabeka moto ko kufa ube moto ko panzana kaka. Moto sans casque ezalo kola baate ke la moto liwa. Il y a un casque de protection, mais sur l'expérience, il y a des casques Zokoboma. Parce que j'ai assisté à un accident, moto azaki na port ya casque, mais à commune na Katanzela, à Beti Mutu na Katanzela, casque panzani ba débris à casque zongi na Katia Mutu. bolandi bandeko bawewa ndenge bapesa ya vi na bango mpe présent na bango ndenge alobi biso na KNB tokosenga na bino bandeko bawewa en tout cas boyeba kolata casque mpo casque eza mabe te ezoprotege na bariske ya ebele kin eleki partout. Caméra ya magazine KNB ekutanaki na bakinois mpe badéplore accoutrement ya bandeko na biso baétudiant. Pas dit que le cours aux jeunes faut s'habiller comme comment je peux dire un voyou et surtout que tous les étudiants un étudiant a se refléter lobby au lelo parce que jamais au monde a na bureau alors ta kata fum wala tata ibas non mais tout le monde a lycée na ba université na biso habillement étudiants surtout ba garçons comme biso et déranger biso comme on est là tel na bango vraiment et ça vraiment un peu bizarre et ça vraiment image té il y a étudiants qui représenter la miso abatu on va bon c'est là tel na bango pour bien té ba professeur muso ba même pas ba ninga ba papa biso mais là ba mon jeune fille moyo tanga cadre lobby alors futur cadre moya lobby mboko ko compter pe sur yo bata ba bien moi bien té donc ça la propreté un peu au va na beaucoup même disposer na blamba mo lat. Ça a vraiment bien, c'est ça la propreté. Ça a ndenge ya mutu hein parce que eza pena ndenge ya éducation ya ndako parce que ba parents mususu moi en étant azobima bongo il faut qu'azo mona accoutrement na akolingo bima bongo te. Ça kanga passe. Pour exacter que ceux qui sont étudiants c'est ça que non on mi se laisser caboter ou la ta cap ou la ta cap bloc comme coucher c'est comme ce effet té. Et ça qu'on exposer nous autres net ana IEC. Et c'est vraiment difficile que non moi na moi c'est ati quand autres ne polele. Et pas biso ba préférer ka to la ta ba pain to na ba jour na biso to la ta ba pain. likambo ya kokende kotala mutu sans kozala na mbongo ya transport ya retour ekomi makasi na Kinshasa bakino ba dénoncer comportement wana na micro ya KNB. Bon soka bimelinga brusquement ya kutinga na zana ya transport au PCIT ana fois c'est débrouiller pour avant otambola ko tala mutu faut un programme ya koyeba po kisasa lelo eza mwa passe en réalité so yo talanga na zana ngona opiao mais so na nango te na obeta mutu te il faut se débrouiller ndenga ozonga po batambola pena réservation mutu soka yo tala mutu ko prévenir na ketala ndeko leo pe bapaya bakoma pe kosalisa bato bake otala mupaya yebwe pa sungi pe mbato akutaki ayepa to sepeli mupaya otala biso avant que na pêche mais yo soko yepa nanga bien si so naza nango na kosunga na pêche au transport mais so na nango to se débrouiller normalement soko soke pas mutu
préparer ka transport na aller retour parce que kokende okuti moto yango to soit okuti na problème moko oyo ezoluka résoudre problème na ote normalement soko olingi okende ezalaka na transport na aller retour. Bon normalement etalaka sikoyo bolingo ya moto yake kotala kuna soki moto yango wana alingi moninga na ye tamsaka okoteka te eloko taka okodefele tike kaka apesa ye olia tika zonga maboko pamba. C'est ça, ils ont compté les Kambabolingo kaka. Présent bato musu pas na ba moyen, mais ko tele pa peso ticket. Mais ça me dit pas na ba moyen te, mais ko tele pa peso ticket. Belo to ko lo bande yango ne zalika li Kambabolingo. Ona makambo etali mutu ko tala muninga mutu. Eza mabeko bima sambonga transport fa préparer bon aller retour. Pour comme okuta appel na palenga pe na la nzala na mbongo te. Ozimbonga transport zongi na mais soka eza na ko me ko defa pa voisin pe na peso so ndeko nanga. Ou bien la petite sœur ya moi sinanga to bunda kwa moi sinde mutu asa pona zala so saleki ya moi sina ko bunda kaka objectif na fo yebeza kini kwa yo tala ngai ti tanga ko tala ngai est-ce que yeba programme nanga so ka be ngai te tanga ko zonga akuti ngata betika ligne 11 heures ma manzambe ponga na za ba programme nanga na za ba calcul nanga yo ya menga na ebite ke yo za ya lelo ponga tande fa na za ki prête ya robim siko to sande Lala, bouleverser le programme, na yo pote on balasima lobby oya taza tête fort. Bolandi bakino ndenge ba lobby biso na kanbe to ko conseiller kaka na bino bato bobima kaka na mbongo juste ya aller ya retour te eza bien te parce que ben imprévu za ke belé oko ko m'appelle en nzela embouteillage c'est ngoza de transport au sa ndeni to soko ko ekuti mutu on a pas problème to abimi oko sa ndeni. Nabongo Sala ya lelo, maître Patrick Ngoyi a expliqué ce qui vont y a effigie à célébrité à Koufi, ce qui est coquille constitué infraction. Et ça condamnable te. Biso ba bantu tous en na compassion. Tous en na volonté, tous en na bolingo mingi entre nous les bantous. C'est par compassion nde batwana bazo sana puisque c'est une star. Ce moto ebani mingi. Normalement, par compassion, les gens peuvent toujours compatir ensemble avec des images pour na dernier souvenir à mon toit Koufi. Na niveau mibeko ni le papis que bazo teka œuvre te. Ce bazo teka œuvre net album, on a dit OK le droit d'auteur, là c'est condamnable. Mais on a bazo salango kaka par compassion, hein? Alors il faut différencier œuvre na image mon bazo teka. So il bateki image là, il n'y a pas une infraction. Mais normalement, côté ka image à mon toit Koufi, hein, comme star, c'est par compréhension. Mais c'est la différence. Il y a une différence entre côté ka image à mon toit et côté ka œuvre. Hein? Alors ça dit, c'est une star. Star a appelé sur la botte à mon toit, à maman, à botaye, papa, à botaye, bon abo. Avant de appeler ce qu'on a public. Hein? Alors du fait, à appelé ce qu'on a public. Alors le public peut-être, c'est la dernière hommage, ce n'est pas une infraction. C'est une star. Alors, vous avez image peut-être na cadre de compassion, compatir. Mais vous avez pour s'enrichir. Hein? Mais malgré vous avez pour s'enrichir, ça ne constitue pas une infraction normalement. Batouana bazo kufawana bastar. Bazo appelé sur na libote ya maman bango bakomi batu nyonso. Alors, on se plaindre ndenge nini. Baibi nini. Il peut peut-être se plaindre ce qui bazo teka œuvre ya mwana na bango. Mais image, là, on ne peut pas se plaindre sur ça, puisque Basta, Bazo appartenait à ce qu'on a pas tout nyonso. Quand on dit star, c'est un meneur d'homme. Meneur d'homme, mon nyonso a coupé mon tunaye. Bilomo botikola na ndenge meta Patrick Ngoyi alobi ya micro akanbe biso tolobaka ke côté ka photo ya célébrité akuvito pe batch be makaron eza infraction te eloko l'état pekisi eza ne côté ka ba œuvre na ye Kinshasa et l'équipe partout. Na bino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Kanboyo suka. Réfléchir bien tes Simba. Au sur un Simba te, mais je pense pas qu'il vienne absolument Morocco Matalaku. Parce que ça, il faut comme des chansons comme Rumba, Netebi à la roi des Rumba. Mais capitaine ça veut dire que l'animation est à la place. On a piqué à la place. Tout le monde a cher. Ayembaka, aboaka, yema da danser.
mabele na Congo eza soka muto ayembaka rumba peut-être ya kobina soute non faut bina ka faut beta pe guitare eza ba complément mo artistique musicien faut ça non déjà auto ça derrière il animation chantée tala maman dile c'est chanté on peut pas saluer on peut eza show chanté pourquoi pas simbate ba goût ba orchestre ba rumbe simbité ka ba générique te simba na mi-mars la miselo musu ça là bon générique na Mopanzi on est sur le marché il y a sur YouTube sur le moment l'évolution d'artistes musiciens bongo les lots comme la vitesse c'est internet comment la vitesse sur les gamins il y a ba réseaux sociaux botali ba vie botali mambutu botali ba j'aime botali ba commentaire c'est ça ce qui est très important na pema angala za fatigué oh na melimisato angala za fatigué. Merci pe esengo ya koyeba ke bozalaka ebele ya kolanda magazine na bino bo préféré KNB Kinshasa na biso ya lelo to présentaki yango na avenue Colonel Tchatch na commune ya Gombe eloko eleki KNB ezalaka te kin eleki partout. Ale kumanga motema moto yaya